tu t'imagines au bino mona bozo mi pesa respecter bozo comme la niveau tia ko bunda so ba valeur ni biso do pesa bino so na ba age na bino bozo bunda pe bozo bunda wapi na balabala tala bitumeza pema David de Wembe vitesse so bino na ba age na bino ba maman régionnaire na ba age na bino ba maman basimba mabonza na catholique na age na bino boza ba maman bafana na ba kongwana na ba manette bazela bana basela bana baya bala sabon ba devoir so bino po ofana na ndako ola usa mwana ondenge nini akosala devoir yoke buna na kwa 15 David de Wembe vitesse al pour soki busoba na bino bosaki ona ba ndako na bino David de Wembe na loba te so bo se respectaki avant mutenga beta masolo na bino azate tellement bosadi ba 2 ans na balabala na roi 15 tellement bosadi ba buzoba na bino na roi 15 oh pourquoi pas monde entier le belango David de Wembe vitesse ba maman régionnaire age na bino bozo bunda David de Wembe vitesse David de Wembe masolo balabala ozate oyebite zenana niki babundi oh zenana niki babundi oh non jamais bon bunda na ba age na bango so na teli bien baza bon mikolo so teli bango bien bango za ba maman régionnaire na ba Congo na ba maman ba tama na ezo bakenda ko compter ba mabonzale msuna ba catholique David de Wembe vitesse yo ka benji ba maman régionnaire yo ka biloko bozo bimsala munoko siko po edike bana nini promotion zo ya oyo ba jeune fille ba ya lwana na minutes oyo bino vous avez exemplaire ta merci beaucoup amis fidèles internet, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux ya olana masola balabala hein, avec David de Wembe. Donc, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, il a la rapport David de Wembe. Oh, ya Kotaki, oh, ya Bimaki, oh, mission Yaki, oh, mission Beta qui a celle qui plainte, celle qui plainte. Bamaramana tout. So, bonibou ye barango. Beaucoup de raconter na idéologie TV. Beaucoup de raconter chez David de Wembe. Beaucoup de raconter na masola balabala. Bozala jamais décis. L'actualité nous oblige à rebêter les solos. Il y a bitumba ya roi 15. Bo tenir un regard te. Pour ceux qui vous ba na bino, pour ceux qui on ba ndako na bino, David le menanga na lobate. So bo se respecta qui avant. Mutenga beta masolo na bino azate. Tellement bo sadi ba 2 ans na balabala na roi 15. Tellement bo sadi ba buzoba na bino na roi 15. Oh pourquoi pas monde entier le belango. Pourquoi pas batuba lo bango ponga David na fanda na nga na yebaki na nga kututé na yebaki na nga te pourtant bo sali ba buzoba na bino tant bo bundaki nga na zalaki te soki pe bo weli nini nga na yebite mena fandika David de Wembe masola balabala ozat oyebite zenana niki babundi oh zenana niki babundi oh non jamais bon bunda na ba age na bango so na teli bien baza bon mikolo so teli bango bien bango za ba maman régionnaire na ba Congo na ba maman ba tama na ezo bakenda ko compter ba mabonzale msuna ba catholique donc ba age de bango ba bunda te me ba lobi na ngate David bango pe na ndem do abundi na fandika ba tinela nga video oh na to pe na we oh bo bundi pe na ko bo bundi na ba age na bino wana bo we no nini bowe no bin elo peso comme ça na tali image wana bien nazo yeba tenga na beti muninga Nicki Minaj azoloba la beti ye nani oyo la zenet azoloba na beti ye omone na salio ye pa lobi koto omone na salio omone na lakisio ye pa omone na lakisio omone na gumbio na se yo omone na gumbio na se so na beti muninga na nanga mabete nga David Wembe na ça par tous les moyens faut bandela bitumbana tellement bon message na bino ko bunda na ba age na bino wana il faut pas bandela bitumbana benda do ba réalisateur bandela bitumbana totala nani benda betu ninga penda na za makasi par rapport ngana ebi moi si so bando bimada mabele to so ko ndana ba 18 ans il faut tika da mama bitumba so ke mama bitumba c'est OK ça la sport so bino na ba age na bino ba maman régionnaire na ba
âge na bino ba mama basimba mabonza na catholique na âge na bino boza ba mama o ba bafana na ba kongwana na ba manette bazela bana basela bana baya bala sa ba devoir to bino po ofana na ndako ola sa mwana ondenge nini akosala devoir yoke buna na kwa 15 na âge na fo fanda o contrôler ba kaya mwana yoke buna na kwa 15 angola mo sala bino nini Luanda ngo pourquoi boyo beba na Luanda na ba âge na bino boyo beba na Luanda pourquoi so na tele bino bien ba tout mo boyangola kala avant ça vivre na guerre na mushik avant ça vivre na rébellion bino bozala na mboka o boyangola na batan o so oteki devant la terre ozimbonga biya poto persona bote ka $100 ba âge bino boyana ngwangola ti lelo boluka base base ngo ba luka ngata soki na ndenge ni te ya bitumba siko yoka benji ba mama régionnaire yoka biloko bozo bimisala munoko siko pobo edike bana nini promotion zo ya oyo ba jeune fille ba oya Luanda na minute oyo bino vous avez exemplaire ta yebite soki les bourgeois qui venaient les libo ka pilipili si la soloté soka zaki wana et nous on peut ça passer anga ye muta filmer ki yango o filmer ka tango ba telemi il faut le filmer tango ba bandaki ko bunda bien aimé moninga mi kat na nkolo ba to pe bozaki na roi 15 na obenga benga bino bolinga oyambanga te sa nini na tamusa micro balagde na roi 15 to ndeni pour vérité marambo fait bima ngana otika ngote vérité marambo fait bima ngape na fona tambola na cameraman na micro na ngana roi 15 wana pembeni ngana peso bino bo bunaki ata ba shungu na otuna bango mana botade tia maluta ki era domingo dois monsas luta aqui même quem ganhou aquele grande ou aquele fininho ou vou perguntar moi pour ce moment ça na ko ba yango ba mama régionnaire âge na bozo bunda tu t'imagines bino mona bozo mi pesa respecter bozo comme la niveau tia ko bunda so ba valeur ni biso do pesa bino so na ba âge na bino bozo bunda pe bozo bunda wapi na balabala kala bitu meza pema bobo to ba 4 ba 5 ba 6 tande bo meli pema Oko to atoko te bitu meda pema ba mama régionnaire na ebite soki bato bazaka pembeni na bino so ba loba na bino nini na ebite bato bazaka aux environs na bino ba sepeli na comportement na bino to ba sepeli na ngote botika ba kopa wana eza mabe esimi na bino te botika bato ba mesana bitumba babunda bakembena na ring bake na dojo bake soki na tatami bake soki wapi babundi na bango wana kope na bango bazwi la soko bino na ba âge na bino nde bobundi bongo bozwi nini base bino mpe na âge na bino bazala base po bolukaka ba base na ba internet po kope na bino fe kotaka internet ekotaki na mpe na internet po bato baozwa ba video wana baozwaka na kanali ka ya internet nde singa na zona niveau ya WhatsApp na fani na ngaka be batindeli nga betikali kala mingi ta to mono pe na YouTube po nini ba mama régionnaire balinga ba sala base babundi na balabala mais nga na yebisa bino na insilité na nenga mabete na grande idéologie penda na insilité to ta ba moyen G ba moyen technique il faut bo bandela bitumba wana bo bandela ngo toye banani aganyaki po alona suki awa eza mama mbote te ya mama bitumba ba mama régionnaire babundaki donc deuxième version nango ezoya bo intimide nga kutu te deuxième version ya émission oyo eza masola balabala tobangaka te nga aza masola Luanda te nga nazobeta masola balabala osali likambo yango kuna David soko azwi yango na kotumba il faut bunda tout refaire officiellement il faut bunda kana roi 15 wana tellement boyaka wana
il faut bunda na roi 15 wana officiellement to tie ba caméra bo bundi na ndenga propre ale to tala nani a gagné ale na suki alelo ba mama bitumba ba mama régionnaire bo bunda